basolela nani ba obeta na Grèce na salle nini bazali bienvenu pa banani so biso tondimi kokatya bamaya minene po bango baza bakolabo bazolia mbongo parti bazota parti pris na bango na bana na bango baota biso te pona nini biso tolingi distraction te tolandela makambo mbongo me bino bozolanda biso partout esika tozaka distrait boyelaka biso ba musique bobebisaka ba foyer na biso bana na biso bobimaka na bango donc bamabala na biso apoto ekufa na yebisa yo donc baproblème si problème na poni bamusicien yango tolobi awa na Grèce Ferré nga na muta Ferré mais Ferré abeta occasion de parité poni naza kombata na akobeta te Kofi Kutu abeta atianga ekozala wapi wera nandenga fote ave lia no baba mindindi no lia kana ya bandundu ave nandenga fote limbisa père wa mkolo oli makambo sala ngana na Grèce ko luka na Grèce yaka na Grèce so na vivara ba vie on est bino tu boa ba kolabo bino tu boa ba kolabo to lindu leti to boy ape na Grèce ndule robeta mate e ape na salle monte ba pesa bino accès bobeta po ba salle nyos oza asobiso tolobi te ndule beta mate tozela bino boya bokita na aéroport nini boya tozela bino soki tozosilika tozosala ba marche po ezake mboka na biso eza bien te jamais bana baolinga ndako na bango ezalaka bien te balela nyonso soki tozokimaka bamboka na biso eza mpona basouffrance oyo tomona na bamboka na biso eya possible te yango moni tozosalaka bamarche mpo mpasi na biso basouffrance na biso nyonso eutaka source nango eza vraimen a na Europe esika toza yango moni tozosala bamarche batika biso bapesa biso indépendance ya maloba te mpo indépendance tozwa ezalaka ya maloba wana oyo baza na bapouvoir wana baza bamikinza neti sama lukonde donc parisien mo boye avandi nalia bambala na ye bango boye opesaki premier ministre osani babi alempela mpe bapesa ye pouvoir bon frère te na compte kaka kisema bon so bango tu wana mito esalaka bien te basala oyo te baotala bamakambo bo o mundela tindi bango basala baba mikinza ozwisama lukonde mukinza Jean-Marc Kabonde mukinza ozi nani deje na bango mizane deje na bango wana soki na bosa na nona bakombo na bango donc bosa pona intérêt na bango mais ça bien te tosunga na Kongo bakomo panza spaghetti na katikati bakabanga baba 100 francs poani poulet fati beton ta bankusu na kati poani basala poulet fati beton nde na yokaki ipare nde na kaki bango baka bato yango le monde bamona boketu mabimbe boketu aloba makambo eza na nzela boketu azobunda mpona peuple donc vraiment azobunda donc alemba te abundaka ntina suka bongo ama na susi ma ya peuple bia tioke Jean-Marc kofinga ye bato bakomprenaki mabe Jean-Marc kofinga ye afingi bato bakotisa bible bakoma bakretien bakomisa bango bakristianisme bayeli bango christianisme batangisi bango bakoti po soki otali bien na kamba eloko ezala su te yango moni bedingwe bakesa baje na bango kuna bakofi bakesa baje mpo beki na kamba eloko ezala su te kamba ekoma deuxième Vatican babebisa de akamba eloko na malunga na kamba ezala te yango moni bedingwe na bakofi bakokenda osala babuzoba na bango bon Félix neza bongo ye aza po akomisa projet ya barwandais na suka accomplir yango akomisa yango na suka donc ekokisama biloko oyo Joseph aboyaki yango moni balatisi ye ber ya président union africain mpo nyonso mindele bakoloba na ye asa andima yango so biso mpo toyebi te azokosa bino na maloba bozondima soki otali bien ayeli biso su tribal na nini na pouvoir soki otali tous les postes éclés omona bakatange na bakatange
pona nini eloko toboyaki yango kongo na biso tolongwa na bamikakatano oyo fo totika kosambela Jésus. Il faut totika kosambela Jésus po kongo tolongwa na po ata bachanze balongoli Félix batie mundele kongo ebonga te. Tobosani bonzambe na biso topesa ngo mokongo tokomi kosambela banzamba bapaya. Obi ke ba Bible bayela biso koyela bandimisa biso ngo na makasi na 14e siècle. Mais biso dans le premier siècle dato bando sambela banzambe. Mutu akobela bwakati makasa boye abuki ameli abiki. Mwamba bakoko na biso da babandaki kobota wana ba yete. To vivaka déjà na kibiso. Nzambe na biso da to sambela kata binde to sambela nzambe na biso to fuka ma to kamsa de makolobo total ici est bien l'ouest to yebi position moya zo bimela. Ba pasteur ba comme ça bandimi ba esclave. Poni mundimi ayaka tiela ombongo ya mata ateka yo pasteur mto kuma ba jeep. Mais est-ce que yo omona te mama batu ateka mo mesala mukie na wenze. Kana mbongo na mukiazi akatielo pe dim. Mais osa na jeep bana na poto okolo bateke mama tika. Salut chers abonnés, ici c'est votre humble servante Morgane Morgachou. Toza na mboka ya Grèce, toza na Grèce na Athènes, précisément la capitale. Donc chaîne na biso GNZ News, soyez le bienvenu. Batutu, on a s'abonner en tout cas, tous s'abonner massivement à GNZ News. Je vais saluer mon boss PDG Capitaine ou les visionnaires Bambo Tenayo. Mes salutations à ma mère que j'aime tant, Maman Laure Kamasak. Je salue mes enfants, Rosine Koumou, Eritana Koumou, et pourquoi pas à Voyant Koumou. Donc voilà, quand on est dans recherche, on va la actualité, nous sommes les Grèce. Na memeli bino, tisusu, actualité, loko ya sika. To monaki, ba marche salami awa. To linga ki to kota na mozindo to yeba. Ba to yo, ba sensibiliser. Bandeko ba congolais o ba bata na mboka ya Grèce mais ba telema pona kosala ba droit na bango pona ko revendiquer ba droit na bango vis-à-vis na ba konzi ya mboka na biso et puis na ba musicien na biso o ba soutenir ba konzi na biso. Bonsoir mon frère. Bonsoir les grands journalistes Morgachou. Est-ce que vous pouvez se présenter ba tuba yeba yo ba tuba comprendre na news ali. Bon ngai kombo na ngai eza Zande bilanga makofi antenne mubimebi Grèce mubimebi kombata teti ngai na kati ya Grèce. Zander, ça fait combien de temps que tu es là? Ouais, je suis ici depuis 2019. Hein. Ah, après près de 2 ans. Après près de 2 ans, mais j'ai pas jusqu'à 3 ans. Ok, merci beaucoup. Toza pe nandeko na biso kotoyo. Présente-toi bandeko oyo bazolanda yo bayeba yo. Nakomona ngai Ngambe Maboko Banki na kati ya Grèce. Okay. Merci beaucoup Ngambe Maboko Banki. Zander toyokaki tomoni pe ba marché salamaki nde tolingaki toyeba ba mener et puis banani basalaki sensibilisation wana pour bandeko ba congolais ba telema pour na ko revendiquer ba droit na bango et puis ba yebisaki biso bino nde to kokotela bino lelo boyebisa biso marche bosalaki c'était à propos de quoi ezaki pona nini? Merci na maloba na le grand journaliste Morgachou. Ouais. Na loba boye biso ceux qui tozo silika tozo saba marche pour ezake mboka na biso eza bien te. Jamais bana baolinga ndako na bango ezalaka bien te balela nyoso balela nyoso ceux qui tozo kimaka ba mboka na biso eza pona ba souffrance to mona na ba mboka na biso. Ya possibilité ngomoni tozo sala ka ba marche pour passe na biso ba souffrance na biso nyoso ba eutaka suks na ngoza vraiment à l'Europe escatoza. Ouais.
yango moni tosala bamarche batika biso bapesa biso indépendance ya maloba te mpo indépendance tozwa ezalaka ya maloba tolingi tozwa ma indépendance oyo babengi indépendant tokóma libre todépendanga na motu te yango moni tozosalaka biloko nyonso mpo tomeka nanu totalela bango soki jusqu'à quand biloko esila tozala vraiment indépendant tozala dépendant te todépendaka te ilo biso biti ya marche na biso yango wana. Ok, voilà. Est-ce que ndeko na nga okoki mpe kobakisa mwa liloba na ndenge ndeko na auti koloba? Liloba ezali lo ndeko na nga auti koloba ana raison. Donc mboka na biso rien ne marche. Donc et marché te donc bakonza mboka na biso bamabe makasi bandeko na biso bazosouffrir bazokemba ya kolia eza te ya komela eza te donc nayebi te mboka yango tokokende yango boti wapi donc ça passe vraiment makasi. Merci beaucoup Engambe Maboko Bank. Voilà question na ngai ya mibale eza boye toyokaki bandeko mpe bamusicien mosusu balobi Grèce mpe ezalaka Europe par rapport ke ndenge bazoka interdire bango kobeta na France, na Allemagne, na pays na biso mosusu toyebi ezalaka na poto awa bapréféré balobi lokola awa bandeko na bango mpe bacongolais baza basavoura mpe la bonne musique bamusique congolaise baza na besoin baya babeta. Est-ce que baza bienvenu ou bien parce que oyo nani baobeta na Grèce na sale nini baza bienvenu mpa banani so biso tondimi kokatisa bamaya minene mpo bango baza bakolabo bazolia mbongo parti bazotala parti pris na bango na bana na bango baotala biso te mpo na nini biso tolingi distraction te tolandela makambo ya mbongo me bino bozolanda biso partout esika tozalaka distrait boyelaka biso bamusike bobebisaka bafoye na biso bana na biso bobimaka na bango donc bamabala na biso apoto ekufa nayebisa yo donc baproblème si problème na mponi bamusicien yango tolobi awa na Grèce fere kutu nga na mutu afere mais fere abetaka zone de parité mponi naza akombata na akobeta te Kofi kutu abeta atia nga ekozala wapi wera na ndenga fote ave liaka no baba mindindi no liaka ana ya bandundu ave na ndenga fote limbisa pere wa mkolo oli makambo osala nga na Grèce okoluka na Grèce yaka na Grèce so na vivaka bavi oyo nyonso bino tu bwa bakolabo tolingi ndule te toboyi ape na Grèce ndule kobetama te ape na sale moko te bapesa bino accès bobeta mpo basali nyonso oyo eza aso biso tolobi te ndule ebetama te tozela bino boya bokita na aéroport nini boya tozela bino. Me ngai nalandaki président Fachi soki na kose rappeler ezwi nano ata une semaine te toyokaki discours na ye ndenge azolobaki non vie sociale déjà dans Liban kolia ya peuple eza déjà na maboko na ye sikoyo bino bowando telemelaka makambo yango ti wapi parce que vie sociale mpo na ngola mpe toyokaka mpe bangolais bavivaka bien président moko te bien mokonzi moko tayaka na ndako ya moto abeteli motu porte apesi biloko ya kolia nike kofuta bato mais bavivaka na bango kaka badebrouille na bango kaka vie normale mais na Congo bandimi babanda opesa babiloko wana maloba ya président Fachi botala bainformation nayebi koza combattant oza bien informé na bainformation ya mboka oyokaki ndenge président Fachi aproposaki déjà vie sociale bakolia ya peuple eza déjà na maboko na ye sikoyo bongo mpe kaka mabe kaka bobetaka ase te mbongo eza mpe kaka kobongisa mboka te mama merci na question oyo otuni ngai oyebeli oyo babengi vie sociale so elobi nini mais ka ofaire comprendre ngai bon vie sociale oyo ngai naloba yango oyo ngai amona na ngola ngai afani na ngola natangi na ngola aleki voma vie nanga mpe voma ebeli nasala o na ngola vie sociale namona o na ngola namoni esika badefisa lipa te na ngola namoni esika te bazwi spageti ya mobesu bapanzi yango na chasse
kandango mipiku 100 francs non namoni te vie sociale vie sociale alobi yango par rapport ya famille na ye da baza bien po alobi yango mpona peuple congolais vie sociale oyo alobi mpo banzela malonga non eza te mpo babiloko po vie sociale ezala fo nzela ezala mpo biloko mais basali baso de mouton tomonaki basali groupe de matadi mama outa ngola oleka ngola oyebi so de mouton nde ezala wana mpo na nga oyo basalani eza dodani omati okiti wana so de mouton te so de mouton ezocrée baaccident ebele bato bazokufa wana so de mouton te ezalaki façon ya koyiba mbongo babimisi projet mpo bayiba mbongo na nsima projet wana politique mo politique elakisi lokuta donc so olobi vérité na politique babomi yo vérité na politique ezalaka te tomonaki vie na biso Jacques Mbadi situ abanda kobongisa bakongo balia ye mpo nini akomi kosala bien na province na ye aobongisa yango me baboma ye akufa politique c'est des mensonges vérité na politique ezalaka te oyo bazoloba yango te basalaka baopesaka peuple bapromesse tiwa wapi so otali mboka na biso mbimba netu entourage ya baposte eklesa baétranger bandeko na biso abauti oyimba nini tosali te totangi baklasse omona jeune asuki na kabine omona ye atangi baklasse mpo na nga klasse ya mundele ememela biso eloko te mpo mundele aotangisa yo asukisi yo olati veste cravate te je suis licencié j'ai étudié j'ai fait beaucoup d'études mais ozaka incapable osala radio te l'action nde osala radio te l'action nde basala ya montre te classe na ye pa na yo ya mondele esili mais so oke na chine bana oyo basalaka baplay oyo tobetaka bana mike ba 14 13 12 batangaka nde biso totangaka te toza ba inconscient kongo eloko ezanga biso eza conscience tolamuka eloko ezozanga biso bakongolais ya mwana faci batie ye comme donc aza lokola encore bino boboyaki bana ke oyo aza mwana mboka te totieli bino mwana bino ya mboka aza na singa na kingo aza na eloko kosala te faci aza na eloko kosala te nyonso baoloba na kosala sikoyo faci aza mwana mboka aza ndeko na okongola aza na makila moko na yo eloko nini okoki koapporte message nini okoki koapporte na président na yo okoki koyebisa ye neti nini apropos ya babiloko oyo ndenge aza na singa na kingo ndenge oti koloba wana c'est comme ça aza utilise bongo donc aza manipule tosola na lingala bato wana ata mosusu mpe bakoyoka te mekana kopesa message na président Faci makambo nini okoki koyebisa ye bon merci na question tuni ngai mon président mbote na yo sika ozali na oloba boye mon président eloko ezosalisa babiloko oyo eza esika okoti zongela nzamba ya bakoko catholique ayeli biso église chrétien abayeli biso christianisme na siècle 14e siècle ti lelo toa na 21e siècle banda na premier siècle ti na 14e siècle tobanda osambela banzambe nini topesi banzambe na biso mokongo makambo osala ya makambo ya soni monde okoti yango te zonga na nzamba bakoko tuna nini okoki kosala bakoko na biso baza na président bakorépondre yo eza ke opesa bango mokongo oluka nzamba bamindele mabende yango wana eske na tunono yo omona babiso ke christianisme oyo balobi mo religion nalinga lelaksini religion kibonzambe te les religions mo religion nalinga lelaksini bonzambe rien ezani mo religion nalinga leza te na kikongo mpe eza te bayela biso yango koyela biso tobande kosambela banzambe nini na kala toperdra tokoma biso jésus boye biso toza peuple ya liboso avant bango baya bato bazala na nzambe peuple noir poso oyo
tozala na bango déjà nzambe comment c'est possible bango bakokomemela biso subo nzambe. Si je me trompe pas on dit oza moto église de noir. Ouais, naza moto église de noir, naza vuvamo ya papa Nkusu. Ok, d'accord. Sikoyo maboko banki toyoki frère na yo koloba ko décortiquer ba makambo awa ya mboka kandi ezokende. Oza d'accord nango? Na d'accord nango na makambo ndeko nango to loba vima na d'accord nango. Na sepel vima na makambo lobi. Merci. Merci beaucoup. Naza la question mususu ya ko poser Zander na obanda na yo et puis ndeko na yo akosukisa. Toyokaki mokonzi na lobaka mokonzi no chef na bino ya bakombatant o babengi na kombo Boketu ya tuke auti kofinga papa Simon Kimbangu ki anganye aza mécanicien pona nini ba kofinga tina basali ya nzambe bomeka na ko expliquer ngana Boketu afinga ate Boketu nde alobaka makambo eza na nzela itake bango baka batu yango le monde bamona Boketu mabimbe Boketu aloba makambo eza na nzela Boketu azobunda pona peuple donc vraiment azobunda donc alemba te abundaka tina suka bongo ama na souci ma peuple. Ok, merci beaucoup papa nanga na ozonga na yo okoko yanula biso question na tukutuna awa ndenge Boketu wa ya mbwateli mai kofinga basali ya nzambe toyokaka pe ba musicien na biso kala bayembaka ke noso to boma na biso mais na basala nzambe te mais to moni Boketu a osé voire même kofinga papa Simon Kimbangu kiangani ke aza mécanicien aza moseleli ya nzambe ya solo te pona yo maloba ezani. Bon, merci pour la maloba, non, merci pour la question tuni ngai. Merci. Yango vuma ya bane kuzela, merci mingi. Na lobi boy. Bozo comprendre ya Boketu te. Na bengi ya poto misa ko bengi bongo wana za papa. Ya tuki bambote na ba place ozali. Peut-être pe na ko bengi koko. Le saco. Ya tuki makamba olo babote bele ba omone kizengi po ba o bazana bazotala intérêt na bango. Mais ya tuki azo le intérêt na été, intérêt ya peuple congolais. Ce qui tolandi bien. Oyo ya kidia tuki alobeli oyo ya kimbangiste ya sayo ya vert blanc. Biso ya papa Simon ya papa molakisi nzela oyo abanda makambo oyo papa Simon Kimbangu mvuluzi. Ya tuki jama kofinga ye bato bakomprana ki mabe. Jama kofinga ye afingi bato bakotisa Bible. Bakoma ba chrétien. Ba chrétianisme bakomisa bon ba christianisme. Ba yeli bango christianisme ba tangisi bango bakoto. Boso kotali bien na kamba eloko ezala sute. Yango moni be dingwe ba kesa ba jena bango kuna ba kofi ba kesa ba jipo beki na kamba eloko ezala sute. Kamba ekoma deuxième Vatican. Ba bebi sa de kamba eloko na malunga na kamba ezala. Yango moni be dingwe na ba kofi ba okenda osaba buzo bana bango. Merci beaucoup Zander. Na osepela no mingi po ozomeka ko éclaircir makambo yango nde tozala boyebi yango vraiment. Ezosala esengo mingi komona na bamboka neti oyo tozali toza pe na bandeko na biso oyo baza na ba conscience bandeko na biso oyo baza na connaissance ya mwa mboka ça fait du bien eza honneur neti nga mambo soloba esanga chair de poule ezosala vraiment kitoko makasi ezosala bien koyoka bino bandeko na biso ko décortiquer ba mabomba mi oyo ba révélation oyo bato ebele bazo yeba yango te. Ngai na uta koyoka na yoki te natali na information Paul Kagame alingi a offrir Congolais aide ke aya kotonga na este ke soit disant des bakizarien no ba rebelle ba rwandais ba ka ko violer batu bato baby samboka batumbi donc na yebisi so eza reconnaissance ou bien alingi afuta na ndenge na bakization wana ke aya ko sala offre ya kotonga
est, partie est ya mboka na biso. Pona wana, vous êtes d'accord ou bien vous êtes d'accord? Merci na question na yo, le grand journaliste. Soki eza pona aide, c'est ki balongona na monoko na bango ke Congo aza na ba richesse ebele. Po mboka lokola Rwanda jamais akoki ko aider mboka lokola Congo. On est d'accord? C'est qu'ils ont bafou, balinga bafoué biso bazo seka biso ou bien. Bon. Makambo obino bomo na lelo. Izalaka déjà projet basengaka déjà Kabila. Joseph aboyaka po ayebaka sort. Ouais. Assez akimakango. Parce que encore Félix aza batie po azala ba manipuler. Oui. Pour ce que l'on dit bien, Félix, ça sortait dans l'élection. Ils allaient éliter. On peut se pouvoir refaire ça. Bon, on a Zakeli. Mais Martin Fallou de Zakeli. Ok. Au moins, quitté. Ok. Martin Fallou de Zakeli. Bon, Félix Nezabongo, Yazapo a commis sa projet ya ba Rwandais na suka. Donc, accomplir. Accomplir ya ngwa comme ça na suka. Donc, ekokisama. Biloko oyo Joseph aboyaki. Yango moni balatisi ebe ya président Union africain po nyonso mindele bakoloba na asa andima yango. So biso nkoto yebite azokosa bino na maloba bozondima. Soko tali bien ayi biso sous tribal na nini na pouvoir. Soko tali tous les postes clés mona bakatange na bakatange po na nini eloko to boyaki yango wana. Eloko to boyaki yango na président oyo bacheli biso. Po Congo na biso tolongwa na bamikakatano oyo faut tika osambela Jésus. Il faut totika kosambela Jésus po Congo tolongwa na po ata ba chanze balongoli Félix batie mundele Congo ebonga te. To bosani bonzambe na biso to pesa ngo mokongo to komi kosambela banzamba bapaya. Obike ba Bible ba yela biso koyela. Bandimisa biso ngo na makasi. Et na 14e siècle. Mais biso dans le premier siècle dato bando sambla banzambe. Muta robela bo kati makasa boye abuki ameli abiki. Mwa mabakoko na biso da babandaki ko bota wana ba yete. To vivara déjà na kibiso. Nzambe na biso dato sambela rata bine to sambela nzambe na biso to fuka ma to kamsa de makolobo total ici. C'est bien l'ouest oyebi position moya zo bimela. Biso ba eli biso Jésus. Soko tali na Congo, l'église a Jésus tonde belé, mais Congo lela kaka. Jésus insistati. Botika, ezaba théâtre. Ba pasteur na bino ba lobela bino ba vérité. Ba yebi ba vérité, ba bomba. Ba pasteur ba comme ça bandimi ba esclave. Poni mundimi ayaka tia ombongo ya mata ateka yo pasteur mto koma ba jeep. Mais est-ce que yo omona te mama batu ateka mo mesala mukie na wenze? Kana mbongo wana mkiazi akatielo pe dim mais osa na jeep bana na poto okolo bateke mama tika tala na souci ba pasteur baza batakope batimbela kope po na kibonzambe na biso ki biso bo noir pouvoir négo africain ba pasteur bazala te o prophète o nga bishop o nga ezalaka nango te. Biso tu liboso tata mokili to koma reloko moko. Pona nini kaka biso to yaka na badingi. Nkoni mdelo ya na dingi. Mais tout le monde a peu bandi bubaka na badingi. Tout le monde a ba syrien pe baza ba mindele ba ya pe na dingi. Mais bango pe kuna ba bundisanga bango bokima. Normalement, faut baya. Siko bango fa ba sambela nzambe nini. Ba sambela pe nzambe na bango ya mindele. Est-ce que na Chine ba sambela Jésus? Non, Bachino, baza ba bouddhiste, basambela Bouddha. Ba viva mabe. Ils sont des riches. Ba indien, basambela bane. Na ebinde nzambe ba indien. Basambela Jésus te, mais ba viva bien. Pona ni ka biso ba nzambe na bi. Obi ke so kelela koko na bino koko na ya kufa cimetière no kelela e na kombo na yo ka osala. Ako se manifester. So yo comme son kindoki. Mundele ya koti yango keza kindoki comme son kindoki, yo pe lati yo comme son kindoki. Mais ça qui nous quitte. Ça qui nous quitte. Non, solisa au boania. Non, solisa au boania, non, tel sous boania.
banda Congo ezala Congo Jésus akoya ti lelo Jésus ayaka te. Mais toyokaki bapesaki biso basine bayebisaki biso ke non na batemps ya suka tokomona bamarque de la bête tokomona wana eza baprophétie oyo ozo babindele balobaka tomona bamarque de la bête bato bakomi bikisa na bandenge na bango ekoma mpe boye ntango songo okende na restaurant soki oza na marque de la bête te okokota te mais ebandi déjà kosaccomplir kasi yango da babandaki eza baprophétie bango baloba yango ezokokisama te eza prophétie te eza yango temps de la fin yango zana expliquer yo okomprendre te eza prophétie te eza ndenge basaki programme projet na bango baotambwisela monde po bible kana bible bayebisi biso Jésus a venu pour les brebis perdues d'Israël. Ce que nous avons en Israël, ce que nous avons na makamba Jésus. Ya yo ni nini. Mais babita nga kufa ene kulusu a sala do arracheta ki pe babiso ba innocent to kanaka ata bokonza likolo te biso so to kotaka na jia wana to so mama kana makila na Yesu ti. Jésus pour Israël. Ndenga abenga aboyaka Jésus. Égypte, Israël niza ba pays belé et ko to zo pe moi du pambola na ko baboyi biso komo to za musika ndenge nini ba pays ya pembe na ye bazwa ba racheta ngote kaka biso Congo mafia yango président na biso na pour le moment le ko fa sala atika ba bisika koti kuna ba monde ana koti azonga na maboka bako na bakoko po Congo na biso ebonga elonga na mikakatano oh il faut te restaurer pouvoir politique mais pouvoir spirituel ce qui te sali restauration ya pouvoir spirituel te Congo ekobonga te pouvoir spirituel to sali rezala ya biso te na Congo ya biso te ba imposer biso ko imposer ba imposer. Merci beaucoup Zander na sentir maloba kitoko makasi e bakisinga pe o ta mususu na yebaki te e sala ka bien ça ka partie na boyebi ya le milieu toujours vivre ndeko na ngai na zongeli okoto babi soki omoni mwana soso azo vimbana c'est que mama na ye aza na se toyokaki marche tomonaki marche oyo bino bosalaki nalingi na yeba nani aza nsima na bino boza nani azosoutenir bino mekana kopesaka mpo bikuka tolali tolamuki tomoni bamarche ezosalama na Grèce esalamaka te makambo oyo tomona bamarche na bafrance na babelgique awa bato batretaka mboka oyo lokwa mboka moko ya passage donc mutu kutu alingaka kutu te amimonisa me bino tomoni bose manifeste bosali bamarche est-ce que mutu nani asima na bino ya makambo. Merci le grand journaliste Moga la parole au président pour répondre. Mutu asima na biso te mais biso tozosala mpo toza souci ya mboka na biso mboka na biso souci ya mboka na biso donc mboka na biso toza besoin bato bazala bien bazala ba conditions bien bando vivre bien donc ba jeune batanga bando futa pe bango ba mbongo ba société pe ekota na ba compagnie pe ekota na kata mboka na biso donc posa na biso ndeza ya ngwana tellement exacté ya ngwana tozo sala bongo même si ba vena nga ba boketsu pe na nga boketsu na Belgique donc asala ngo pona susa mboka ko donc merci beaucoup awa tozana GNZ News TV donc voilà bino mo boyoki ba révélation autant mususu biso na bino tozalaki na boyebi nango te esali vraiment kitoko mingi esali bien makasi awa tozo chiter déjà na émission na biso tozo kende déjà na suka na zaka kana moi ba dernière question nanga on ko poser et puis bandeko nanga ba vanza ba staff na bango dernière question nanga ezaboye ndeko nanga siko ndenge bino bobima mboka bozo sala ki combattant pona kotelemela fachi
posa na bino eza nini balongola faci po bino bozonga bokende kosala po soki yo batie yo na place faci aza okosala la même chose okozala na intérêt ya yo te na famille na yo te okozala na intérêt ya mboka po peut-être eza kaka keno osala bongo po waka na motema mabe lokwa ndeko po bolelaki mwana mboka azwa mwana mboka azwa mwana mboka azwi me bino bootelemela sikoyo na kotelemela na yo lelo so babi bon à partir d'aujourd'hui maboko banki yo eli yo totie yo tant que président de la république okosala makambo oyo faci azosala te ya parti pris mpo na famille na ye osala mpo na peuple mpo ezalaka kaka boye oyo eza tozotango ezokota eza lokwa archive toyebi lobi na yo te lobi no nzambe moto ayebi okozala mpe président okozala mpe premier ministre toyebi te eske okosala kaka ndenge baoyo baza lelo bazosala ou bien mekana koprete serment na yo awa sikoyo etikala na babilili na biso mpo lobi to lobi kuna oza deja na politique so makambo epesi soit okomi politicien obi okomi président de la république maloba oyo nde yango ekozongela yo. Merci la parole le grand journaliste ya Morgan parole opesi nga biso souci na biso ezali nga lelo so nakomi président na mboka dans un souci à peuple faut pas vivre bien peuple faut pas sentir vraiment te faut pas vivre bien et ça peut bien donc mboka na vraiment et marché vraiment bien te donc il marché bien te donc président Otozelaki il Fati te qui Martin Fayolumbe tout le monde a Fatimbe et le monde tout le monde a pesati donc il faut vraiment peuple congolais faut vivre bien ba compagnie côté misala bloc belé donc besoin de bazala bien tout c'est bien là et bon Fayulu oyo bande kozela on yenda za posa mbongo te Fayulu yana posa mbongo te Martin Fayulu azaki na pouvoir mais minso sur na pouvoir te ba trikaki donc nangambu na yo papa Sander malobani okoloba na question na to na ndeko na yo. Bon, merci pour la question. Pas en avant dans le baboy. Sur total bien, ceux qui n'ont pas un président, n'ont pas pour obligation ba obliger nga ba oyo batambusa ka mokili mboka. Pour na ba bien intérêt na bango privé. Ba obliger nga oyo nga na olinga te. Ceux qui n'ont pas mis président, nga oyo na olinga na sala pour intérêt ya mboka, bango ba kolinga ngote. Bango bakolinga nga na nui peuple na ngai po bango bazala bien biso o nga na loba biso tolingi kaka bapesa biso nde indépendance po 1960 sana eza indépendance te tozo dépendance te bapia biso ngote za maloba po so totali ba programme d'étude totanga ezala ya bango to dépendaka kaka tozalaka bango ka nde mutu balandelaka biso Union africaine salami ba créer Union africaine ezaka bango Union européenne au moins ata nous en monter aki na ba réunion là-bas mais Union africaine au moins na bango bazolandela nini bazo ça donc Union africaine wana ezala ngo kaka bango kaka pona ki président et singa président biso azwa conscience azo ça mabe pour peuple non azui vraiment ndinga vivre ndinga bando vivre te pour ce toke na Angola au moins des présidents José Edouard de Dos Santos ndinga bando ko traiter bangola au moins angolais président koyiba million etalete poani civil policier civil azwaka crédit ya mutuka azwaka crédit ya ndaku pona ni babi ka sala ka bafuta kae autant na banki bakokata ye juste autant de l'année moyen akota vraiment ki mutema mabe vraiment na makamba mbonko yiba ezate po aibi ke gouvernement a soutenir kae vraiment soki toye Angolais, un Angolais alingaka nanu nzala te Angola liaka 3 fois pokaka mikolo yo président Longwa nungu kota senga na zena Angola tulia 3 fois na journée ala ndata exemple wana mais ya akoli na poto ti président tani na poto ala nano ta exemple wana nanu ala ndano exemple wana mais biso tozoyoka toyokaki bakombata oyo bafandi ne pe na poto tamulai
babi président ça il est tratangate c'est un mafietaire bon koto wana nga fandi na président te ba o ba fandi na nde ba lo bango to go douter pété pour ba fandi na ye muta fandi na o e ba o kaka ouais normalement ah oui ba pour na koto wana na e lo lo ba te mais qui président na e te ça a été te baba da men ya da men bon qui mène na ebité parce que on a ebé pas président biso Félix président biso Félix azaki livrer la pizza abana ko livrer ba pizza on a na yebi selon histoire on a na yebi na lobi te pona ba tuyo ko ba yebi mutu azo livrer pizza lelo to yebi lobi na ete nani Joseph Kabila pas aka taxi chauffeur taximan il y a des fautes chauffeur taximan a des fautes mais mila plein complet mila soda bien formé Félix a légué la formation qui m'a l'appui. Moi, na soda. Ou papa soit dit formation, il y a une soulon cananda. Il y a aussi la masolon qui pratique les années montées, maman. Tu yo karamingité, tout le monde a des choses qui salama. Oh, il y a ma kambe, elle mbisi peuple congolais moi nati. Toko sala bo, toko sa toko onti wapi. Toko sa elo ba ise peuple congolais vraiment ngwana. Non ba peso pouvoir te mais ce qui nga na pouvoir soda akokoma na mutuka na ye akokoma na otambola bakanga na ye moko maintenant na pouvoir bombe bimi sakula papa ba ujana bakoma batepe mazembe ba chabo ngana chabo do jeunesse kulu ne koma na Congo mona vraiment que un député un honorable a sa ba jeune ba machette ba ki bundisa bato boya contre ye talananu biso na biso to zokisana ndeni mu biso na kati nda utoyo kana tin eza la facilité bo pesa vraiment accès vraiment munya vraiment kota sa makamba linya bima kinde toyo kana tin na kati na biso nda kusoboyo kana tin munya oya. Merci beaucoup munya oya na kati ndako po soki olingi ndako eza na sécurité bien eza sécurité bien faut bozana bino tout liloba moko parce que encore biso toza liloba iya za lilobane o lilobane toza bien te. Merci beaucoup Zander toshite déjà na émission na biso ndeko nanga maboko banki vandiselanga ba staff na ba oyo ba pire yo oyo zana bango mo bambote et ça la ka bien apesi mbote na ngai na président Buketsu na komanda eso na kati ya Belgique apesi mbote na ngai na Diogo Gabonais à Saint-Joa Imana na kati ya Grèce na pesi pe Neymar le basketteur na kati ya Grèce ya masa na Gaël Katanga grande sœur na Nassir Ramazani na kati ya Belgique donc mbote ya ngani bele vantila biso staff nao bon nga na parle nga na pesi papa na nga que j'aime beaucoup papa Tadengimbi yawe ya mwana mama na nga mama Nadine Boissa petit frère na nga Nata Salakiako Tadeo batu wana o bazala ba pouvoir wana bazala ba mikinza donc neti sama lukonde donc parisien mon boy abandi na lia bambala na mba mo boy opese ki premier ministre osani babi alempela pe opese pouvoir que bon frère na kontka ki se bon oh est-ce que nga soki papa nga voma soki leki na nga mbali voma abali voma mwana nana abali mwana président bien abali reine ya Angleterre est-ce que opistonner nga te ikeka na kontka parce que bango tu wana mito sala bien te ba selo te ba ta ba makamobo o mundela tinzi ba basala baba mikinze uzu sama lukonde mukinza jama kabunde mukinza uzi nani deje na bango mizane deje na bangwana soki na bosa na nona bakombo na bango donc bosa pour l'intérêt na bango mais ça bien te sunga na ko kongo bakomo panza spaghetti na katikati bakabanga baba 100 francs pour les fati beton ta bankusu na kati poani oh basala poulet foti be nde na yoka ki pare
ipari nde nayokaki Tambalola. Moi, bambote na bao yo. Tochite déjà. bon napesi mbote mpa masala ngai dj ya mboka dj ozias napesi mbote na ngai mpa dj poison dj kindoki napesi mbote na ngai mpa kulunkulu maître gerda yango wana boza ebele pesi mpe bambote na ngai mpa champion moto gashi na kati ya Grèce napesi mpe su mbote na ngai na Nasi Kasongo na kati ya Charleroi grande sœur propre. Merci beaucoup à Awa Tozalaki na GNZ News. Donc voilà, mes salutations encore à mon boss, Capitaine le Visionnaire. Et pourquoi pas, Elali Maloula na 16e arrondissement. Pour la nini na Sarah Titibe, balobi makole, makolomi la les langues jambes. Sarah Titibe, ba bonsoir na yo, na mboka ya Paris Orléans. Donc mes salutations à toute la famille. On a s'abonner en tout cas tobeta c'était bon s'abonner massivement. Et pourquoi pas mon grand frère Patrick, hein, donc mbote na famille GNZ News Mobimba. Ba bisous to le labino ya